On a yango, tous s'abonner massivement na Kuli Media TV. Kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami pona ko éviter COVID-19 ekele musika na biso na kombo na Yesu. Na chaîne YouTube, ils ont cartonné, qui chasse à connecter en Brazzaville, Paris, France, Kuli Media TV. Donc, c'est un nouveau s'abonner massivement parce qu'avec le Kuli Media TV, tu peux faire la vidéo ma solo, où il y a Cathy, où il y a bon maman, tu peux finir ça, où maman, je te demande, s'abonner, na cette nabiso, et ils se bon agents, ils vont s'abonner massivement, c'est ça, à moi. Si tu as un moment où il y a des méchants malades, il y a des vidéos, on peut la vidéo solo où il y a bon maman, il faut que tu dévoiler un mot avec le succès de la vie. Je vous demande, vous s'abonnez à la suite de mon master. Kuli Media TV, on peut la vidéo solo. Udalaganga na Sony, udalaga ye na Sony, shimana mengi na Sony, udalaga ye na Sony, mishomu tombo na Sony. Mbote na balandi nyonso ya Kuli Media TV, l'excellence, la chaîne de l'excellence. Mbote bisika bozali na banda kuna bino na mabota na bino, touti kozwa information moko sikoyo, information neza vraiment cruciale oyo batu nyonso ya balandaka RDC pe baza ba abonné na biso na komeka ko rappeler bino que bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso massivement. Bo cloche bo chaka misapina bino na cloche wana ya notification pour bo recevoir ba vidéo na biso na en temps et en heure na mikolo nyonso to chaka yango. Et puis bo sanate ko liker pote batubaye ba ke bozo aimer quand même ba vidéo ya Kuli Media. OK. Donc na zongi na flash d'information oyo lelo ekoyeli biso urgemment na batango to koma donc na mokolo lelo tozali lundi le 6 décembre 2021, la Cour de cassation na RDC na mboka na biso ba vandela ki likambo ya Vital Kamerhe pote baye ba soki éventuellement na demande ya bavocat na ye balingaki ba libérer to atikalaka na boloko. Et ben décision na uti kokoya apparemment entre guillemets décision ekoyi na Cour de cassation lelo que Vital Kamerhe azali libéré. Libéré. Nalobiango combien de fois? 3 fois. Libéré. Mais sous condition provisoire. Sous condition provisoire, il a dit que moto a eu liberté. Liberté wana eza ya libelate. Il a cité que procès na enyoso sili. Il a cité que makamuna enyoso basukoli yango pe batandi yango na moi pe kauki. Il a cité kaka que moto wana batikeli ye mwa ndambo ya liberté, c'est-à-dire akoki kozonga na ndako na ye bazala ba restriction judiciaire. Akoki koya komona na kana bango mikolo par exemple na semaine tokolo ba une fois par semaine pour na kolakisa te azaka na mboka. Akoki kobimate na mboka peut-être ba biloko mwa ndenge wana ezalaka pe bakoyebisa ye ke non kobimate na mboka kotambola libanda ya mboka te oza na droit ya kovoyager te. Bakoki koyebisa ye pe te ke bakoyebisa ye pe
que limite na yo par exemple au faut vendre na kati ya lopango na yo omona libanda te ozalaka na famille na yo kotambola na nzela te bamonaka yo tombolaka maboko bandimaka yo ke yo nde wana obimi posalaka sango na yo bakoki koloba na yo pe ndenge ozali wana luka moyen osamisa la prison yo moko na ndako na yo, c'est-à-dire même bana misala na yo bamona te vandaka na chambre. Donc ba décision est cause à libérer na cadre ya liberté provisoire. Donc Vital Kamerhe ba PCA liberté provisoire entre guillemets, je répète encore, l'information est à vérifier, mais sinon dépêche et quoi libiso et outi quoi la biso na poko ya lelo. Alors, essayons de voir un petit peu la réaction de la population. On suppose hein, la sortie à Vital Kamerhe, surtout na batan où ils ont courir, où ils ont kolobake politique ya gouvernement ya biso ya lelo eza kosala lelo kwa malonga ata mokete bana mboka bakolela mikolo nyonso pasi eza kobakisama kutu pasi yango balobi te keleki kutu ya tango ya Kabila le fils. Bon, toza koyoka banungu ebele na esta mboka o bateki mboka au plus de 1000 km ya ba territoire na biso e ba pesi yango na ba Rwandais ba Ougandais ba koti na mboka ba makambo eza ebele. Mais quelle est la réaction? Quelle est la réaction plutôt ya gouvernement na biso? Toza komona réaction mon côté na ba télévision baza ko apaiser biso. Tout mona ki dernièrement ba ke na niveau ya bato ya église pour ba resala biso speech que non bango nyonso ndenge baza bayokani église aza na problème te bango pe ba na problème te ba continuer ko collaborer na mais bozomona bilongi ya bato yango tango baza ko pesa bino message wana oza komona ke bondie bato bauti koswana pe kobunda na molimo toza komona yango meza kobangisa. Bon, je dois vous dire qu'on est familier ici hein. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal. Nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points et tout, il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population et pour les progrès de l'Église catholique au Congo. Pour nous rebattre, les lots Oyo RDC Nabiso est en danger et lobby docteur Mukwege. À lobby on a tweet naie Oyo Bozako Mona Siko na Tchelibino que RDC Mboka Nabiso est vraiment en danger. Ba cri d'alerte eza koleka ebele bana mboka ebele baza kolobela mboka baza kolobela ngo te na ndenge ya mabe ezali te ke baza kaka contre kaka boye pour rien soki boza komona ke na kati ya lopango na bino to na kati ya ndako na bino bana nyonso ya ndako balingi présence ya tata te to pe bazo sepela na makambo mama zo sala te c'est que eloko moko ezoleka ya mabe na kati. Donc il faut gouvernement na biso mika kotala likambo wana po ba mbongo ebimi ebele ba détournement et salami ebele ba scandale et salami ebele mais toza komona esika batu baza ko kende boloko te batu baza ko zoba punition te changement peza ko sala mate surtout changement o eza ko senga ke bana mboka ba se retrouver lelo bana mboka ba mona pe ya bango kimia bana mboka pe ba lia mbongo ya o balobaka oza ko lia mbongo na yo na esengo kolo mbongo ale mbongo na ye tango ozali congolais et que ozali mwana ya mboka wana ya mabele wana ya Simon Kimbangu il faut ko lia mbongo ya mboka na yo il faut o vivre na mboka na yo il faut o vivre na mosala oyo mboka na yo eza ko pesa yo lelo tozomona ke bazo ba misala ezate mais RDC eza à reconstruire totalement. Qu'on reconstruire on est la cité ka kotonga bandako, qu'on reconstruire mboka socialement,
qu'on reconstruit mboka administrativement, qu'on reconstruit mboka logistiquement, qu'on reconstruit mboka na niveau sanitaire, santé, na niveau ya kolia, na niveau nyonso misala ezali. Tozwa exemple oyo na rochela bino ya tata oyo bato nyonso balobarake azali congolais te, bato ebele balingi yete o azali mutu mabe akoteka mboka, me botala mwa muke eloko akosala na mboka oyo ye oyo kaka kote kuna batika ye pa vandane kaka kote wana, me bomona bino moko ba ambassadeur bakei kuna bamoni misala pe bandimi balobi pe bameli mai te basopi pe soyi te balobi koloba ke ndenge ezali wana soki atan mwa ndambo ya RDC elandi exemple ya tata oyo, je pense que RDC ko se développer bakamwe na kokamwa bolanda maka Moïse Katumbi asali na mboka na ye ngai ya bino tokomona na ka mikolo yo après flash d'information oyo. Merci beaucoup et à très très bientôt sur toujours la chaîne de l'excellence Kuli Media TV. L'excellence. Ezalaki mokolo ya le 4 décembre 2021 oyo uti koleka bozo komona Moïse Katumbi a recevaki ba ambassadeur ya Portugal na Espagne na mboka na ye pe na domaine na ye privé oyo asala ya misala ebele. Na kati ya reportage oyo bokomona ndenge bakindaki kotala isika bazosala in vitro ya ba poisson ezotekama na kati ya mboka RDC pe na libanda ya mboka ndenge ni baza kokolisa bango ba filet yango oyo ba pêcheur bango oyo bana misala baza kofutama pe ba ambassadeur bakendeki susu na kati kaka ya ba installation kotala ndenge bangombe eza transformé eza kotekama na kati ya mboka pe na libanda ya mboka. Bangombe yango bango oyo baza kolakisa na ferme ya Katumbi ye moko aza kolakisa ba ambassadeur wana misala yo kosalama pe na sima nango bakendeki na terrain agriculture oyo bamonaki ba installation moderne nyonso oyo Katumbi aza kosala po bana mboka ba se retrouver na babiloko kolia ba profitaki nango pe pona kosala mwa tourisme pona kati ya installation wana Moïse Katumbi asangisa banyama ebele oyo bazalaki ya kozoka to pe ya kobela pote azongisa bango balekaki pe na ba installation ya football ba réfectoire nango ba potager o bana ba betaka ndembo baza kosala en même temps na ba salle de sport na bango ba salle de conférence o izola kisa ndenge ni bazoka mateya ya kelasi ba dortoir na bango esika balalaka balakisa ndenge nini bana bazako tanga pe ko beta ndembo minoteri na ye pe lalaki te alakisi yango na ba mindele esika basalaka maïs pe finition nango tina ko niveau ya kochango na kati ya ba sac pe koteka yango na bamboka libanda pe bamboka ya biso na RDC. Boyoka ndenge ye moko ambassadeur. Diversité du projet, ni à l'ampleur du projet, ni à la qualité du projet. J'ai été absolument dépassé sur tous ces fronts. Évidemment énormément impressionné. Et j'aurais souhaité que ce paysage que l'on voit ici soit le paysage typique dans plusieurs régions de la RDC, à court terme, moyen terme. Enfin, j'aurais souhaité vraiment que ce soit répliqué ailleurs parce que ça vaut le coup. C'est un très beau projet. C'est une visite qui nous a permis de connaître mieux le pays. Au fond, c'est le pays qu'on devrait voir un peu partout. Un pays industrialisé, un pays qui investit avec ses propres moyens et qui produit des choses qui sont utiles, qu'on peut ou bien consommer ici ou bien exporter. Et c'est ce que, quand on vient d'ailleurs, on se demande mais pourquoi ça n'existait pas dans d'autres régions. Et je pense que c'est la démonstration de qu'est-ce que peut faire le travail des Congolais. C'est une démonstration de ce que peut faire l'effort et l'intelligence d'un groupe de Congolais. Pona yango, to
s'abonner massivement na Kuli Media TV. Kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami mpona ko éviter COVID-19 ekele mosika na biso na kombo na Yesu. Il faut s'abonner massivement, c'est ça kaka moko. Parce que si tu as vraiment na oye qui s'abonne na méchant mabe. Et na kabino na kopete la bino pasolo o eza ya ko mama bifo ko yango to dévoiler yango avec le succès na tout le monde. Hein? Pour s'abonner la suite vraiment massivement. Pour les médias